Bon s'abonner à la chaîne Abisso et YouTube, parce que Grand Plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre thème, nous sommes tous Grand Plus. Toujours. Merci bandeko balandi ya chaîne oyo nzambe apambola bino mingi ezali mwana na bino musale na bino oyo lelo nzamba pesi biso lisusu occasion malamu to partager sango ya nzambe bisika oyo tombe na chaîne oyo alors kolongola te ezali libaku moko ya malamu mingi oyo ezali émission prophète parle même soko munyango na se wana muni bakomi prophète parle musakoli aloba lelo tozolobela vie ya Joseph. Bible eloba que Joseph azalaki mwana na famille na bango. Papa ya Joseph azalaki Jacob. Jacob oyo toyebi biso nyonso. Jacob na kobandela te koyeba Jacob azanani toyebi deja Jacob. Jacob oyo azalaki na mwasi basi na mibale na kati ya basi mibale wana Joseph azalaki moko ya mwana ya mwasi moko na kati ya libala ya Jacob. Mais Joseph ayeko se retrouver un jour alali aloti ndoto. Ndoto na ye alotaki différent na bandoto misusu ya bandeko na bango. Nazolinga koyebisa yo nzambe oyo akela lola, nzambe oyo akela mokili azana projet mabete pona yo. Eloko mutuye eza nini? O comprendre molimo, o comprendre ndenge nini molimo ekendaka. Makambo molimo ezalaka ndenge moko na ya nzoto te. Ba o bayebi makambo molimo bate akango penza malamu. D'ailleurs, makambo ya molimo zomona oyo soko za na discernement ya ko comprendre molimo te oko yenga na ba prière pamba. Prière ya makasi ya ka prière oyo ozo sambela tout droit oyebi problème na yo source ya bitumba oyo ozo bunda. C'est pourquoi dans la Bible elle va que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Pour nini en réalité dans l'homme c'est l'esprit parce que esprit mutu oyo ekambaka physique. Ce qui esprit na yo eza condamné. Ce qui esprit na ba kanga on quelque part. Ce qui esprit na yo etikala quelque part. Oyebi marque ba esprit o etikala. Comment okoyeba que esprit na nga metikala quelque part? Premièrement ndoto. C'est pour ça que ndoto est très important dans la vie ya moto. Mutu nyonso alala ka même mutu aliboma pe. Akoma kanata moko boy alala alali. Même mokonzi akoma kana en moboy mokonzi pe alali pongi. Ndoto ezali très important. Ndoto ezali façon onzambe azuye kosolola kana batu. Joseph nzamba telisaka vie ya Joseph à travers ndoto. Joseph alali azomona élévation na ndoto. Ozala bandoto moko boy olota na vie na ayo. Bandoto moko boy oyo ozelaka ekokisama. Mais otikala komona accomplissement na ngote. Laisse-moi te dire na loleza na nzambe moko so pesi confiance akoyi ko délivrer yo ezana ba o baza ba esclave spirituellement atambula kana na Kinshasa atambula kana na Brazzaville atambula kana bisika nyonso oyo ozola andelanga mais oza condamné quelque part mais ba kangio na ba pouvoir moboy ba condamné na ba makasi moboy ya molili tika na pokwa lelo sokozola ndanga na kondim nzambe ya ba prophète akofongola prison wana. Comment okoyeba koza mokangami? Première signe bandoto moko boy olotaka ya zamba, bandoto moko zwaka ya mai, bandoto moko boy monaka ya ndako futela kala na mboko yo utaki kapa kala utaka sumbalesa kala me bandoto moko boy omi monaka toujours na kasumbalesa omi monaka na ndako oyo kolela na ndako ya grand frère ofandaka na ndako moko oyo futelaka na matonge tout le temps ya bandoto ozozwa yango kaka osaka esika wana eza moko ya signe ya kotalisa okoza prisonnier satanique. Bien aimé dans le Seigneur, makambo ndoto, makambo délivrance, eta la capacité, eta la kamundi mteke bisone to fanda na makambo nzambe. Okoza la ofanda na makambo nzambe moza prisonnier ya Satan. Okoza la o demera na église o te akape batu, mais oza prisonnier.
tala nzamba za sima ya souffrance omona te. D'ailleurs blocage ozomona mikolo nzamba za sima nango te. Eza moko ya basine ya kotaliso oke monde ya ténèbres baza sima ya paso ozomona. Bible eloba boye ke Samari nzale koti na Samari bato bakomi meme na niveau ya koliana mutu penza ko atokisi mwana na ye alambi ye atie tomate alie ye tala de grand nzala nzala moko penza ya makasi ekoti nzala ekota kwa ezalaki volonté ya nzambe te ezalaki ba ennemi bakotaka bafandi na ba entrée ya Samari bakangi ville mboke ekoti nzala. Laisse-moi te dire, vie na yo esenga oluka délivrance. Délivrance baluka yango. Po oyeba koza mokangami sini ya liboso na una lungwe wana te. Bandoto moko ya place oyo fanda kala. Monde ba sorcier bakanga kape bato. Monde bandoki ba frena kape via bato. Yeke bandoto moko monaka na bisiko yo kolela olungwa kuna kala me na bandoto zomi mona kakoza kuna eza moko ya signe ya koyeba koza prisonnier satanique. Tozana bato ebele na mboko oyo toana bato ebele na ba église akendeka pe église mikolo nyonso mais aza prisonnier tika na pokwa awa soki ondima ke Yesu akufa asekwa prison batia yo wana passer kakuja bibima na prison wana na kombo na Yesu Kristo oza esclave te ya Satan ya ke mikolo nyonso vino bakangi. Esko oyeba ke kizana bato ebele ndenga zolanda nga sikoyo libala bapimela ye libala bapimela ye esengo bapimela ye meme koseka bapimela ye makambo ekosasala ye malamu vi na ye banda botama souffrance na France alia kaka ifoka bakabela ye place oyo ozolanda ngai. Laisse-moi te dire que lole eza na mutu moko Yesu Kristo azana makoki ya kokangola yo pesa Yesu kondima. Sinya liboso eza nini ndoto ya place oyo umela place oyo fanda kaka na olungwa na bandundu kala me oloteka ndoto za kaka na bilango seri moko azobisanga bike prophète na lotaka mingi nazo sokola kaka na mai na Équateur me na lungwa kuna kala. Esko yebaka ke muto aza prisonnier ya Satan soki akufi akomona nzambe te ngonga ekoki ya yokoluka délivrance. Deuxième signe eza ya bato oyo bakanka su bandoto te bato oyo balotaka pe te nzamba asali effort azala en contact na bato na ye nzamba asali effort asololaka na bato nzamba asali effort mutu amonaka liboso na ye me yo bakanga yo bandoto okokaka lisusu kolota te papa meme ata ozali mokonzi makambo ya molimo ekipaka kibokonzi te nayebi mokonzi moko asa général moko monene na mboka na biso awa mwasi na ye abengi nga bi prophète yaka to comprendre te papa tolalaki na ye na mbetu na chambre mais a se retrouver libanda pe bulumbu aza na bilamba te bande kona bandi mbangu nakomi na bombe nakuta ye boye afandi libanda basi balakisi ye esi bazopesa ye bilamba azoboye to bandi prière nzambe délivrance ekiti nazoyoka esprit eloba na kati ya moi général esprit eloba nini ndenga aza boye toyokanaka ayawa na Kinshasa te ayawa pona nini tocha ye esclave na biso asailaka biso mosala ya bilanga me mikolo tosali constat na bilanga azoya te azokata bilanga te yango wana toye kozwa ye tokende na ye biso nde tobimisi ye na ndaku totie ye libanda mokonzi na bagarde libanda tandenge ba esprit ebimisi ye na mbetu asi retrouver libanda seke na makambo ya molimo
koloba te ke non biso toza ba professeur vi na yo eke na kokufa vi na yo eke na kobeba monde ya ténèbres ndako bakangi en otage bakotisaka bapuku ebele na ndako ndako bakotisi bokauki babebisaka esengo na kaka ndako wana oko comprendre te ba maladie ebandi ba problème ebanzoya tala Bible ezoloba na Apocalypse 12 que malheur à la terre pour nini pour Satan akiti na kanda makasi kanda ya nini ya ko détruire église ya Nzambe. Laisse-moi te dire monde beti tant ekoki ya koluka délivrance tant ekoki ya koluka Nzambe tant ekoki ya batu na Nzambe batelema baluka elongi ya Nzambe. Tala deuxième signe oyo olotaka te oza mutu akoluka délivrance oza mutu akoluka Nzambe. Na koexpliquer comment mutu akozwa délivrance lelo ozomona Satan Nzambe te Satan apesi bapasteur bakoma occupé mingi po balandelaka lisuvi ya bato te. Imaginez okota na église oyo ezali na 2000 personnes 2000 membres na kati siko ozape na babitumba moboye na butu olanaka olotaka mwasi moko wa butu alinga kotika yo te kawana esengi sacrificateur pasteur Nzambe abengi basali te pasteur Nzambe abengi a imposer yo loboko siko po omona ye problème nde siko sakaka wana ngana za mwana ya dadi boye dadi na ngai okokufa na pasi okokufa na souffrance. Luka délivrance omoni numéro wana eza wana naza en direct koma message okokoma pesa kaka kombo na yo ya pamba naza prophète nakosakolela yo nakotelisa yo makambo nini oyo ebatami naza en direct. Bible eloba ke Joseph alali azwi ndoto ya Joseph eboti ba problème na famille na ye. Est-ce que ozoyeba te ke bayinaka yo pona makambu bamonaka na butu pona yo makambu bakomprenaka Nzambe atia na vi na yo yango epesaka bango nerve yango ematisaka bango motema yango balinga kotikela otante pona nini bayebi ke ozaye na Nzambe. Laisse-moi te dire 2020 oyo Nzambe ya ba prophète akoyokisa bango soni okolonga mama bana na yo bakozwa misala komela nga wana luka ngai toluka Nzambe Nzambe azana makoki ya kobimisa muto me bakondana. Bible eloba ke bakangi Pierre batie Pierre na prison Herode ndenga bana ko boma bato azomona malamu akangi pe Pierre atie Pierre na boloko azela ke lobi Pierre akufa na mbeto hôpital oyo lali na bisika oyo olanda ngai même na prison même place ozali passer ka kujalbi ba kolia yote po Yesu azali kokota nda kwa nganga te kosimba pe kisite kokende ba sokola yote nguye ya Nzambe omoni eriolo bakake ba pasteur ba pengwi makambo na mboko oyo yana ba Nzambe oyo mabolongo na bango nanu bafukameli bali te bazali pe ndenge bolobaka Kongo ekobonga te bokosa biso ba prière na biso to pesa bu jeunesse na biso pona kosambela pona mboka oyo tondima ba risque pona kopesa ba prophétie misusu ya makasi oyo ba mususu abangi koloba mengana leki na télévision na lobby yango na komeli ba konzi mikanda na tindi pona mboka oyo tondima ke Congo Nzamba ko délivrer biso ke Congo biloko kolia ekokita ke Congo Nzamba ko sala makamwa bien na mboka oyo Samari pe roi wana Nzambe muto aponaka yeti roi wana autaka na volonté ya nani ya Nzambe te ya Nzambe mais nzale kotaka te nzale kotaka tangu ba homme de Dieu puissant lokola ba biso boye bakakuti lokola ba passer walesa lokola ba passer mutombo na limité ba homme de Dieu puissant yaki atelemi boye alobi tala ngasuki na lobi po na vie na yo muto akolia yo azate
au moins na mboko ya basanza me bazali soka atelemi boy achelo boko likolo po bino nde bominizaka biso bino nde bondimaka biso te na biso pe bisala sala pe eleki bibisa ala sala eleki mais ngongo ekomi tokomi ngonga ya délivrance prisonnier ya Satan nzamba sala ke prison one efungwa mata na pokwa prison one efungwa mata sikoyo ozolanda ngai olotaka te. Troisième élément eza nini makambo oyo omonaka se répétaka na vie na yo se na bamakambo ko eza ko se répéter mingi ba déception so kutai na mobali boumelaka te so kutai na mobali makambo esengeli kaka ebeba combien de baso yo bali makambo ezo ya répéter na vie na yo eza moko ya élément oyo ezo tel soko oza prisonnier satanique ngonge ku 2020 oyo nzamba zo kitisa kake na ye bandoki bakorenye kaka te bolamu nzambe ekokita pe na ba oyo babangaka nzambe ekomona na pe na ba oyo balingaka nzambe eza temps ya miracle tokomi temps oyo ya ke 2020 oyo nzambe amimonisa souffrance na yo ewumeli nzambe asalaka meme ke otémoigner monene na nzambe prisonnier ya Satan nde muto ozomona ke makambo ezongela kaka makambo yaka kaka yo bakangaki yo mukolo wana après koleki troma bakangi yo lisusu après koleki be bakangi yo lisusu donc yo zalaka na ta ya kopema te maladie na ndeko ezo kaka oyo ye mwana oyo abeli après mwana wana bandi mwana oyo abeli nyonso wana eza biloko oyo ezotalisa ke quelque part force ya ténèbres essaie de combattre yo. Laisse-moi te dire, ndoto a Joseph, eluka makambo na libota na bango. Et toi lozanango, eluki ba combat, eluki ba problème, eluki ba ina yo na société, eluki même na cabinet oyo. Est-ce que ebi kokomi na bango ne be na ministère oyo. Na cabinet oyo ba to bingo telemelo par-ci par-là. Et ça ba force satanique. Makambo mulili, tala monde ya ténèbres. Ce qui ba ni kokanga mutu. Kokomisa mutu prisonnier na bango oko remarquer na makambo 3 oyo na loli oyo ba makambo ezongelaka ba makambo eyaka kaka combien de ba déceptions zui combien de ba problèmes ekweli yo nyonso nous ofungola ka misute en réalité dans l'homme c'est l'esprit tena na molimo mona kanini na molimo zalaka wapi njoka général banika yesinga na luketo nde maladia mukongo abelaka mikolo nyonso ndenge yo pozona na nga makolo esala opasi mutu esala pasi même ozobela nzoto awa osai na hôpital combien de mois malgré ndengo yebo bazo provoquer AVC est-ce que ozomona te que force moko boye ba alanda o Bible dit malheur à la terre. Pourquoi Satan y a zongolo maloko la cause? Laisse-moi te dire, makila ya mutu moko sopana kina gologota, makila ya Yesu sopana pambate, makila ya Yesu sopana pepo na vie na yo. Nzamba zana makoki ya kosikola yo. Nzamba zana makoki ya kobimiso même place wa chaki yo. Quatrième étape, il y a prisonnier satanique. Quatrième étape, il y a prisonnier satanique. Et ça, ba problème, bateau, ba télémé la kayo. Vous comprenez kate, ba télémé la kayo kaka. Ba télémé la kayo kaka. Même au proposer le kamo boye, et ça na famille na baninga yo kaka, il faut kaka ba télémé la yo kaka. Nous sommes les écoles qui sont ils ont pouvoir mobo na mulili. Oyo ezo télémé la yo. Nde ba phénomène ozomona ke ba telemela ko kaka baza ko s'imposer ko bebisa même makambo oyo ozolinga eya tika na ngongo ozolandela ngai nzambe ya ba prophète a délivrer yo Bible solo ke pona bolingo ya mboka na nga na kofa na kimate pona bolingo ya grand frère na bino oyo ba mvute na masanga okotika na kimate naza na direction ya Shaba na avenue Land numéro 78 ba prière à moto etoka to sambela to lukanzam batu baleka na délivrance mikolo nyonso vi na bango ezofungwama batu baluka nzambe mende tango yo o trouver makambo nyonso eleka normal
normal. Quatrième point, opposition. Opposition na vie na yo. So comprendre que opposition est à ma casse. Yeba que Satan quelque part a kanga yo en otage. Na pokwa au, na moyo, na 10 € olandanga, na el nyoso kolanda même na rediffusion ya émission nanga. Nzambe ya Biblia a délivré yo. Nzambo kakujate yaka a fongola yo. Nzambo ko ekombisa to matalola a délivré yo. Tokome tango ya ba obalelaka nzambe, nzambe ya ba genou, nzambo tokotela ba zamba, nzambo ya ba mangenge ngo tomatelaka wana akopeso délivrance. Prisonnier à Satan, prisonnier à Satan. Ba point mine oyo 4 points na pesi, 4 points opposition. Même na lopango kaka yo soko lobende makambo ebebi, ba ko telemelo par-ci par-là. Même na libala mobala lingaka yo lo bate soka ko bandi boye mbala moko kanga biloko kende pa na bi eza moko ya signe ya kotel soko za prisonnier satanique. To komita ya mutu nyonso miso efungwama. Joseph a se retrouvé esclave bateki na kote kaye na libota na bango moko pona nini ndoto amonaki bitumbela ndo pamba te. Bazo combattre yo pamba te. Bazo ina yo pe pamba te. Po nzamba tia eloko na vi na yo. Tikata na nzela ya ngai kakudi eloko anefungwa. Soki ezana ba pasteur balonga délivrance na yo te, pesanga chance. Tokuta na ngana yo moto kopela. Moto kopela prison wana Bible eloba ke moma bakangi Pierre batie na prison Herode alali pongia bilobi Pierre akokufa saba ele kakaka lobi Pierre akokufa asituka batu moko basangana babando belela nzambe prière moi ngelo akita na butu na prison pap basoda wana me bazomona anjité nzamba kokomisa yo invisible na banguna na yo. O comprendre te maladie ambaso wana ekozongela oyo atindela kio omoni ba plan babandi ko combattre yo secret mata mo babiloko momoko boyezo ya na nzoto bakosa nzambe ya Biblia azana makoki ya ko délivrer yo ya kozongisa omoni na che numéro mo boy wana ya Vodacom omoni numéro na za numéro oyo ekoki ko sasala yo bolamu. Bato bele babenga numéro wana vina bango ebongwana lelo boy bakumisa nzambe lelo boy mbaka munyonso ebongwani pona nini prison satanique ba opposition eza moko ya signe ya kotalisa ke oza mukangami nazo sukela na 5e point parce que kala mingi te comment kaka message omoni lelo eza likambo ya bappel te lelo eza kaka okomi message na numéro Vodacom wana okomi kaka kombo na yo komi no bengeli mutu afanja na télévision prophète Moïse Kakuji na koloba parfois lelo nde o découvrir ngai mais tuna bato ebele biso tozamba bato Lubumbashi tosalaka musala pona komi komisa te tokenda na ngumale yo moko kaka ko découvrir benga kaka koma kaka message o cheka kombo na yo na komi na koloba en direct après sima mission oyo benga ngai na kolandelo na ba prière okomona prison satanique wana okobim. 5e point ya suke ezali humiliation po boyeba ke famille na bino boza condamné famille na bino bakanga bino bozalaka na prison mo boy signe ya 5e signe ezali humiliation o comprendre te famille mobimba mutu abalaka azate basentaka famille nyonso vikaka ya soni humiliation makasi eza moko ya signe ya kotalisa ke na libota na biso bakanga biso en otage toza ba prisonnier ya Satan. Est-ce que on ndima ke mwana mobali oyo akufa na croix na 33 ans Jésus de Nazareth ayaki na mokilo pe pona yo pona kosikola yo pona pe ko délivrer yo ana makoki ya kokomisa vie na yo ya sika. Yesu ayebisi ba ye kolia lobi nani ngana kota Jerusalem mais namona punda moko akangami na tingi bino boke kolandela nga punda oyo pundo nde na komatela 2020 oyo nzamba mona vie na yo 2020 oyo ezala année oyo zo mata na gloire
Congo na telemi lokola musakoli mboko oyo kala mingi te bokomona ndenge biloko akole kokita dollar oyo zomona oyo ekokita makambo nyonso ekende bien kala mingi te bulamu nzambe efungwama kala mingi te na zoloba na esengo pona nini mabolongo na biso eza na se tosambela pona mboka mikono nyonso tolana pongi te tozolinga mboko oyo bateka mboko bao baleka bakabango na Satan tozoluka ke mboko même na nzela biso basai na nzambe na ba prière na biso délivrance emonana. C'est pourquoi on a même Congo eza okangama na humiliation mboko eza humilié na niveau nyonso eza moko ya élément oyo ezotalisa ke toza ba prisonnier satanique. Si vous remarquez dans la famille, toujours vous êtes humilié. Et ça, moko ya signe, c'est que vous êtes prisonnier satanique. Merci, na caméra kuna, na régie, excellence makusa. Nzamba mona yo. Ba obazo tinda kaba SMS, pesanga yango awa. Nako banda mbala moko awa kalamingite. Kalamingite moto esepeli. Ezata ya délivrance. Tanga wana na émission na ngo komona que prophète parle musala nzambe aloba prophète aloba asakola asasamaloba oyo atelemeli yo te ba opérer yo oleka na césarienne akosi okobota e benga ngai tokoluka nzambe dimanche nyonso nana ba prière makasi vendredi nyonso prière show moto ezopela moto nalobaki 2020 tokotelema tokosa musala tokotikela Satan bato akanga na prison te esengeli prison Satan tikala polele yo mutona nanga bote bakondima moboyi na motema bote bakondima comment message tindele excellence azawana makusa na régie akopesa ngai yango awa tokoloba memba choyo na njungu nzamba kokota na njungu soko remarquer na famille humiliation eza mingi toujours humilié bokendaka na mabala bozongaka même ozwi musala fokaka balongola yo même bisika ba mususu esengo ezali yo kendaka kozongaka na mawa na régie na ebité papa excellence bananyo babasi bakomi parce que mission ya kakudi balandaka ngo mingi banani basi bakomi bo pesa ngai merci beaucoup yo pe ko hésiter te mais merci yo pe ko hésiter te omonika numéro vrai comme ezawana kobenga te tika kobenga bazobenga kuna tika kobenga yo koma kaka message tinda même si ko lingo yo kavana nga benga après émission. Parce que oyo na meki kolinga makambo yako benga te tozali na mutu aliboso Serge papa Serge Kuvambu nangaba yo nzamba lobi boye eloko aliboso telemisa vie de prière vino de prière eza muke makasi. C'est pourquoi je mona makambu nyonso o sala ezobeba pona nini vie de prière ezamoke nzamba lobi termisa vie de prière peut éviter masanga hein papa Serge éviter masanga na ngaba mais kana nuko boye masanga parce que tout le temps tango zomela kamasanga nde moment Satan a profitaka pona ko bebisa vie na ayo benga ngai après émission oyo nako priele yo peut kosala rendez-vous moko unique nzambe wana akosunga yo tozali na frère na biso frère Trésor na matete frère na biso Trésor na matete yo nzamba lobi na famille na bino bacha bino molimo moko boy ya bofandaka na basi te tout le temps bokutanaka na ba déception na ndenge ya basi mingi. Même aux ana mwasi esengeli kaka alinga abebisa libala papa Trésor esengeli oluka nzambe oluka délivrance makasi pe vie na yo ekangami na domaine ya finance yaka kolukanga benga ngai après émission
na kopeso ba directive ya ba prière. Tozana ser mususu awa abengi biso akomeli biso Sœur Jocelyne Mbaki depuis Barumbu. Sœur Jocelyne Mbaki depuis Barumbu yo nzambe azotalisa boy esengeli otambola na crainte ya nzambe makasi na vi na ayo oti kolongola zemi moko kala mingi te nzambe asepei na yango te mikaba na vie de prière et puis yaka koluka délivrance parce que bamabala na bino ezali ya kokangama. Tozali na ndeko mususu awa mama Belange kese régie boko makape bien pona quand même tomonaka bien. Tozali na Sœur Belange kese depuis Gombe. Sœur Nabiso Belange kese depuis Gombe. Nazomona couronne moko na mutu na yo. Nzamba zo bakoza servante ya nzambe. Nzamba pona yo, abenga yo. Mais malgré bitumbo zo kuta nango eza problème ya mama na bino abanai kobina na ndako nganga. Nganga tang mama na bandaki kokola azalaki danseuse na ndako ya nganga osala biloko amana bino azobinaka nde bisika makila na bino etekama kuna yaka koluka ngai tokosala délivrance nzamba kubimiso na prison omoni pa prison wana biloko bisiko kangama humiliation ekota nzamba sana makoki ya kobimisa yo soki omi pesi na ba prière benga komaka kana numero eza wana SMS na régie bakopesa nga yango. Tozali na Sœur na biso Mimishi Masamba régie boko makamwa minene pona namona kamie Mimishi Masamba depuis Ngalema. Sœur na biso mama Mimishi Masamba depuis Ngalema. Yo molimo nzamba zo ebisa ngai ki wana problème moko ya makolo maladie na makolo na yo salaka yo pasi penda kozana mwa trouble moko boye ndako ezana mwa ba combat moko boye spirituel ya makasi na stabilité penza ya vie ozali kokutana na yango te soko bengi soki oluki biso nzamba ko miso na prison satanique. Tozana ndeko mususu Blaise Kangu frère na biso Blaise Kangu depuis Kitambo. Frère Kangu depuis Kitambo. Frère Blaise nzamba lobi kabwana na masanga pe entourage na yo namona ke ozana bakamarade ya bien te bakamadi mingi ozana bango baza bao babalela viva baela mwa bambiance ebele mulimu nzamba lobi kabwana na bango Frère Blaise Kangu okokutana na bolamu na nzambe. Namoni awa lisusu papa na biso Filemon Jamba depuis Limete. Filemon Janda régie bokomi Filemon Janda. Ok. Filemon Janda. Nzamba lobi boy. Yo eza makambo ya mwasi oyo kabwana kanaye avant mwasi oyo zui. Mwasi wana zaki na bututu na nzoto pe ayiba kambongo ya mubali ya batu na Brazzaville nde ya ango wana ayaki na yango bututu wana nde yo pe oye kubalana naye nde souffrance ozomona ba blocage mingi oyo ozomona oyo euti epaya mwasi wana esengeni oluka biso opase na délivrance nzambe abimisa yo bisika wana batie yo okozala beni makasi. Tozali na papa na biso Jesse Mbala depuis Limete. Jesse Mbala depuis Limete. Yo molimo ya nzambe aloba oza Joseph ya libota na yo namoni basimbiso bato de commandement na maboko nzamba zoloba ke apeso bokonzi ya kokamba bisika nyonso kendaka bachako toujours liboso mais oza kombati ndako na yo mikolo oyo maladie etomboki makasi kimia pe na kati ya ndako ezate il faut oluka biso obenga numéro 1 après émission toko sungayo na ba prière pe makambu nyonso ekokende malamu mingi. Namoni awa bokomi Malashika Malaika. Ok, boko makamwa minene quand même nabi mababa te na chaîne Malaika Sitaki depuis Bandalungwa.
ndeko malaika staki depuis bandalungwa nzambe alingio mingi ozalaki tante na ba esprit de mort mais mikolo oyo nzambe alongoli yango nzoto na yo ezongi na kikimia kobanga te okobela bela te po loboko ya nzambe esekiteli yo na nzoto na yo komitungisa te parce que nzambe aza na yo elongo tozali na sœur na biso mosubo komia sœur Hélène Banza depuis bon marché. Sœur Hélène Banza depuis bon marché. Nazo mona voyage moko boy. Sambela mingi ane oyo kokoma suka te na moni porte moko ya voyage fungwami pe na moni drapeau wana ndenge ezopepa lokola eza France. Nzamba lobi se préparer kana mingi te voyage na yo esi efungwami pe oti koleka na mwa batroubliance moko boye mwa batroublion me nzambe azosala ke makambo nyonso efungwama ekende malamu namoni abokomi sœur Nabiso Paraclet soki Paraclet o namoni sœur Paraclet ok sœur Paraclet soki Nzau sœur Paraclet Nzau depuis Matadi bato Matadi mbote c'est que chez Nabiso zokoma tina Matadi sœur Paraclet Nzau depuis Matadi que Dieu vous bénisse na Matadi nyonso nzambe soka songinga e passer kakudi na kokita pe kuna pona batu ya Matadi ba matadien bazala béni mais sœur Paraclet Nzau nzambe alobi boye mipesa na vie de prière makasi na kacha libota na mino basi bapesi mino sikre moko ya kindoki bobandaka kobela ka basikre na nzoto mema obengi otindeli biso message awa nzoto na yo ezali penza malamu mingi te namoni bokomeli biso Papa Rodrigue Mambu depuis Bandalungwa Papa Rodrigue Mambu na Bandalungwa nzambe alingio mingi oti kokofela mwasi namona makila etanga pe yo ozana mawa oti kokofela mwasi nzamba libi mwasi wana eza yo mutu oliaki yete po famille na binote ezali na kati ya libota na bango papa na bango moko asinyaki contrat moko boye na mondi ya molili po banomeye mais malgré président pe akati makambo konono mais yango wana mwana na ye akei sacrifice ya pamba na monde ya bandoki donc tika kolela continuer koluka nzambe nzamba kopesa yo mwasi mususu makambo nyonso ekokende malamu mingi namoni abokomeli ngai Papa Nzuzi nani makamuswa Nzuzi Kele Nzuzi Kele depuis Brazzaville batu nyonso Brazzaville nzambe amona bino Nzuzi Kele na Brazzaville telema na vie de prière oti kolekisa na bokauki moko ya makasi mais nzambe quand même azali ko fungolela yo na papa na biso Rikise Elemani depuis Kanchachi papa Rikise Elemani na Kanchachi yo sambela mingi pona molimo wa nyongo parce que uzana ba nyongo ebebele mikaba na vie de prepe bengana ba puku na kacha ndako pe olota mikolo ba ndoto ya bien te yaka koluka biso pona tolekisa yo na délivrance après tozana mama na biso Mapendo Iyele na Matete depuis Matete mama Mapendo Iyele nzambe alingio mingi sambela pona bana na yo po bana na yo mingi bakangi bango pe makambu na bango ezali kosimba penza mingi te après tozali na suka na frère na biso Moïse Nkango nzambe alingio mingi na moni bolamu na nzambe na kati ya vie na yo kwezi tete nimero avada komo moni bache na mpanzi bo yanga moko donc benga koma na kozwa yango toko solola okobima na prison satanique passer ka kojaza wapi naza na direction ya Shaba na avenue Landu numéro 78 na sambela ka chaque mercredi 15h nyonso même oza musika bisika délivrance ezalaka bisika lipambre ezalaka musika te na yambaka bato maluku bato gombe bato ya wapi yaka na direction ya Shaba na avenue Landu numéro 78 numéro nanga yango 081 078 14 40 na bandeli po na yo 081 078
1440 benga ngai kwesite te même ozomona ke na ndako mwa babiloko moko boya bien te nakokita na oya na tamula partout tokokoma kuna na ba intercesseur tokosambela tokobenga na biloko wana nzamba kolongolo na prison okomona makambo nyonso ekofungwama ekokoma yasika mutu ya gombe kasavubu limete bipai nyonso kobetisa malibaku olandi émission oyo nyonso kolanda yango passer kakudi abengisi yo yaka toluka nzambe obima na prison satanique Satan akobeta na prison bo etikali vide batu nyonso basi babima nzamba sa kangola bango nzamba sa komisa bango libre ba oba bazalaki ba esclave Yesu alobi l'esprit du Seigneur est sur moi l'Éternel m'a oint pour faire quoi pour délivrer ba captif ba esclave ndenge ozolanda ngaboyi elongi na ba pesa ba bouton ba makambo ebeba na vie na yo passer kakuja lobi yaka tomonana même yo zwaki moyen ya kobenga te ya kokoma te ata après mission na koba na oyamba na koba na kosakola surtout dimanche omonika dimanche oyo dimanche kaka kofanda te soki warate oyo ezoya tala eza dimanche ba prière ya makasi de 8h à 11h30 nzamba mona yo nzambe apambola bao bazana régie merci na papa na biso excellence makusa oyo azawana na caméra azawana au full et mumule azobundana na tina yake bozwa biso na bandako nzamba mona bino amona batu nyonso oyo basimbi ba caméra poto komena bino na bandako nzambe pe apambola chaîne oyo tosambela nzambe na tiki bana na yo nyonso azwiki temps ya kolanda émission oyo abima na prison na kombo na Yesu Kristo amen passer kakudi azozela yo kwesite te nzamba tindinga lokola soso ya tongo tolela koyebisa bato ke Yesu azozonga tobongola mitema na biso potokota na bokonza likolo ciao. Bon, s'abonner à la chaîne Abisso et YouTube, parce qu'on plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre thème sur News. Nous avons plus. Toujours.